Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boyeti kala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Bota la bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 non. Ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala l'impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant, et bongo soki olingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation ezali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda A4, A3, A2, A1 na A0 ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba, soki o l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, G-Graphic Design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo! Salut chers amis internautes, à tous les abonnés de Bolokoko officiel, à toutes les fonds de Nancy Bunke, dit l'étoile brillante de la presse congolaise. Autrement dit, la musique de la presse. Fils à qui ça problème? Ça la ragiste, Moussalane. Des salutations à toi, mon boss, madame la DG, Dorcas Bolokoko, la gauloise. Babi Baxi là, sous sa bakouk, hein. Nebi ke ba gaulois, ba gauloise, ba gladiateur, tout bazaka, ya kose, puis la tombe monara, ya bango Nancy Bunke de l'étoile brillante de la presse. Des salutations à toi aussi, Mifi Kapita Babi, de Kolwezi, moi sa mwindu. Moutamanga mouninga, le teba tout balinga papé, en fait, obi ke ba gauloise, tout baraba sambo. Yé penam takanga est tout na maboko. Joyeux anniversaire à moi-même Nancy Bunke d'étoile bouillante de la presse. Babi le lelo mabanga mingiti so ba boy ki ah mon boss Freddy Fala Béra de presse des Amunda. Babi ya Franck le grand moine petit na oyo ti babi le lelo te wala tout pensa teke. Babi Elvis Yamfu Mbappé de la presse. Babi Golo atongo toloba te ata utika je leka na liste ana mais toloba ka te maître Guiche te sali Yamfu boni wa bonjour na ba Gaulois ba Gauloise otu wala na biso big sensation na maître Guy yaza yanga te ya biso no so ba Gaulois yanga nde maître Guy donc de yekutu da linga du washina ngate maître Guy na pese mbote. Merci na papa Hervé Ferregola Nikabo Nina le père de Motoyambo. Numéro 1 il y a génération na ye donc même mauma na biso juste au bord. Donc merci na Sam Koukou le nécessaire. Merci na Béra de Prince de Zamunda. Pourquoi pas na papa Arthur Etango motema maman Bouchite Boluku na États-Unis na batu tout balingara Elvis pourquoi pas na Dorcas Bolokoko. Madame la DG. Yes, yenga surtout monnaie to sona na biso. Dorcas Bolokoko donc on appelle ça papa to sona pourquoi pas so moni Dorcas Bolokoko au monde ba chroniqueur rebelle pour azarner sanga kin. Au monde Bobet. Au monde vena Bobet.
Au moins la bobette zana mais connaît ça bobette hein. Imoyo bobette imoyo zana il passe à naie. Tout ça on a. Vraiment. Malgré bandalou on a kota ati. Na kota ngoka pour na bobette. Na kozala wana pour na bobette imoyo. Na pesi moto muninga Dorcas Bolokoko. To so moni Dorcas Bolokoko moni bobette imoyo. Vraiment. Déjà on so moni mettre Guy, au moni mettre Jeep. Lenga makofi. Donc baza batambola idem. Vraiment. Donc c'est ça donc batutu balinga vie si enfouché celui-là. Vraiment. Bako lukanga bako mona ngati me wana ngala ba émission. Bako bateki émission. Oh oui. N'a plus que ben actuellement. Vraiment. Bako lukanga bako mona ngaka na ba émission. Vraiment. Tala. Bato bo tsa ba lukanga bien. Bo mona ngaba ndati siko na zabi. Nana matongi. Émission sur na nchili. Na kasavubu. Na sani na yolo. Boko mona ngati. Donc kimi bandal c'est que bandal ya bawa yo nde balobaka fali wa la bandal kimi bandal. Fali pour moi la bandal c'est que bandal on dit aloba ya yo. Na quartier makelele. Ye fali avant na makelele. Yo quartier makelele. Na futi la na quartier makelele avant na makelele. Côté na avant na edindara te. Vraiment. Fali et pas na bango edindara. Donc c'est ça. Donc avant na makelele avant na quartier makelele. Bandal c'est qui quartier makelele. Donc nana intérieur qui m'a fali te. Parce que fali aza eloko te devanga. Vraiment. On prend. Surtout que na logique de fali asubara. On na subara. Akota to, tu peux akota to. Abota moi c'est. On appelle abota, on appelle abota épinesse. Donc ça veut dire que toi le mort. Te yoza moi moria na bani belé. Et bon on est là ça que pas na ça. Yo. Ok, entre parenthèses, pour Yuri a déclaré un peu moins à mon bogué à mon. Ah, maître Yuri Kalenga. A déclaré un peu moins. Le peuple a l'oreille à Bangwa, mais qu'on a mon bot Sarabou. Nabi Yuri a déclaré à mon ok, à s'arrêter. Entre parenthèses, donc un roki m'a banate na longue ne banate parce que n'a pas natif à banate. Je suis natif ya Kitambo, né grandi à Kitambo, na ki ko fuza na banate, na monique. Batu ya fali bakomi ko menacinga na kombo ya edingwe fali aboare edingwe ebwenza salle de fête ba mo menacinga trop pona ko protéger ba les bango teza batala coste o batala coste ba diembela bango kasi babi kasi za na leki la coste na revivre to na biso ba gona na leki la ngai 24 est la coste na journée a redépasser $10. Bon, n'habite pour musique ni la coste la journée a redépassé $10. Te musique ni ngamona ga somba dendo bon n'habite. Y'a fou. Mais batu baluka ngami kona na bandalité na longo na bandalo. Na kimi ne bandala. Na kimi te na longo na nga pona ko éviter ba problème. Na la na famille, maman na biso aza veuve akufila mobali. Personnel na papa ba mona ngana na ko sala. Peut tout mal ya papa. Avec journaliste le Kouangai, personnel na papa Angelou Mobateli. Il dit qu'on a vraiment bien pour nous allons à Zaboué parce que papa Zaki wana donc maman a vu na repé c'est pas c'est un fils. Banal wana balignote longwa. Mais depuis na longwa banal côté na Zabat voyez ba. Te ka biso to ebi mais biso pe bon to loba. Ya fou. Ouverture à francophonie. Fermeture à francophonie. Alpha bandeki Omega Suki. Alpha na kufaki déjà. Nza malola aza fidèle juste et vrai. Alinga ba comparer na batute. C'est ça. Muto yo sali nzamba sali abigenga aza alpha et omega. Nzamba linga ngote. O ça la comparaison yo na nzambe. C'est faux. C'est pour cela au monde que alpha batute ko kufa na. Mais souka ya bandeli. Souka na ngone za bien. Donc on a besoin de se faire pour on appelle si moté aloba souka likambo les arabiens vraiment ndeko mope avant na makelele abamona souka na l'air aneni on te monte pas tellement mon souka l'air anemi donc ça veut dire que faire gola importance n'est pas na Congo c'est un patrimoine vraiment c'est un patrimoine. Deuxième chose, aza parmi na génération de baïma na mongo ya mboka franc-congolais. So na koti na saki na mboka. Te, surtout koti na saki ya ba congolais. On prend.
Attends, aussi maintenant dans la bus on a mon arrosant à 500 francs congolais. Vraiment. Faire quoi et mon. Sur moto on commissaire différentiel le roi fallait y mater la franc congolais. Et faire go là y na franc congolais. Fallait à l'époque. Abeta shit na makelele la désert. On a dans mon guitare abeta shit. La désert. Ai désert bana gitambo bana ya makelele na ce côté wana yo beta shit wala faire gola ai ma dia fa congolais yo faire gola za ya na ye oui ko ni na age on fait gola muninga ne ala ba vérité elle fait si un fou oui bi eloko yo na bi te simplicité au faire gola zalaka nango simplicité papa va zalaka nango bolo balandi papa tina ndako makolo tina na esalamate Elvis donc oui, kita artiste tellement simplicité leki tellement bolingwa bagolwa na eleki papa va kiti ba memi ti martyr ya fou obi ke ba artiste msu ba okendete abanga msu mo libanga pe ko bimana mystique afumi moi l'homme ko sala mais papa va bangite tellement zaka la confiance ba golwa inde ti martyr ya fou donc faire go là premièrement avant beta martyr à ça la sport avec ba golwa yemo ebi ki azana ba golwa après avant on a marché wana abi ba golwa to yebe to la sabongo te le karabango lebeli ba golwa papa ve balinga papa ve na bango pe papa ve pas linga rabiso ba golwa somo donc papa ve azana na lignée ba ve na eloko ba Weranson ba chine plein na oji pe na bi faire ko azana aden ya wengi aden to mona kama kamulika bwana conseil mo na municipal na bandal fait nani papa Chérif apesa ba danseuse ba Mercedes ouais c'est ça alors dans en coulisses ba chef na Blancha Mosaka na pesa mbote na Blancha Mosaka et Roger Ngane baleka na TV mon vieux Roger Ngane salut mon vieux lelo toza na ba offre moto pesa ba danseuse na biso ba maintenant on papa Chérif na Isbay ba fan ba zelier na banda na terrain municipal ba moni te ba ngino vena Isbay en tout cas veza adena wenge ozo comprendre ya mwana ezo pas papa Hervé vraiment c'est ça papa Chéri ba benga papa Chéri faire go la papa Hervé donc so Weranson de la Weranson ngana mona na cheval bato banotambola bana ma campagne station ma campagne batamona Weranson donc ça veut dire que papa Chéri avec faire go azana aden ya wenge eza ya lukuta te ata mwana trace ya bavie na ye pe a respecta bavie na ye soki yo ozana klamo boye na klaku tozala na papa no kuta linga kote vraiment neti fali to so la pembe fali papa na ya mise musique ma te obi ke to tout de tali pembe yoka yoka za plateau na nga ya fu so to tali pe lelo oui, d'autres parts, tous ont un homme qui est si mal. Il faut féliciter mon papa Hervé. Pour un papa Hervé quartier latin, moi la maille à Bendan. Et on le salaire ça va former. Faut te féliciter. Faut te féliciter. Vraiment. Pembe. Faire le seul musicien. Le seul musicien. Par exemple, un transfert au bas foutu bon. Contrat. Comme na papier. C'est faire go là après ya quartier la terre aye quartier la terre atiki bendis sokoyoki kokanga motema te au centre ba remix zana avana na abeti esthétique na quartier latin vraiment wana fali azana quartier latin soit déjà chef d'orchestre fali après Fali, alors répéter na batuna Oshwe. Soit disant chef d'orchestre na Oshwe. Ba apprendre que Ferré na vie quadra na modogo na nani venangai nani soleil ba remixer si Sylvie. Fallait qu'on répéter choc hein. Choc. Maman.
Qu'on répéter n'est pas répéter bien fois dans ba mission bazalana pour na yemo boy dans mon problème. Ah yango faut balinga la carte ko. Faire un remixer si Sylvie. Kofolo Mide. A remixer si Sylvie pour na faire rigolo. C'est ça. Sylvie waouh. Sylvie tu rigoles. Sylvie tu rigoles. Nemuti. Jamais donc faire rigolo à remixer à ça l'on bien. Donc Koffi Olomide. Pena ba émission na ya lo bango. Koffi Olomide légende. L'homme a 25 albums à succès. Vena biso Koffi Olomide quoi d'accord man. Na émission les a alobaki. Ba tutu baleka pananga. C'est ça. So ba bisinga na zonga mutu mona zonga ça fait rigolo. Ko perdre voix le roi à faire rigolo. Na mboka na biso donc. Il y a un Koffi Olomide Lobango, mais le même cas Koffi Olomide, il y a un mot pour papa veut pas Zaka Maël. Il y a le bi botange la ngai na orchestre nio so orchestre ni bimisa mwana o ya sala succès le roi mwana ngai. Te wana Lobango na se ya ba sentiment boé. Ah sentiment ni. Te zela, vena biso quoi d'accord mana ba na se sentiment bo et rappeler se ba miseni ba mintu kwa na Fikine. Jeune frère na biso fala yaki pour na ressasser les sentiments vraiment pour ça la fali sentiment à ta bolingo mais la logique des choses ba image ça la makala abi ba tout ba leka chinga tala quoi d'accord man c'est les jeunes vraiment abi ba tout ba leka ka so mutanga zongo c'est faire rigolo parce que perdre voix na matanga ya ba mama ya Cindy Leker pe ya son notre maman to peut remarquer logo moko wana faire na Koffi Olomide ka bo kia game vina biso wazeka zala gena isolement isolement batika kega wa couronner na Cindy Leker la femme de quelqu'un vraiment moi ça me compte problème te Mbappé yo répondre na question na ngai yanfu to mona matanga oyo te koleka to remarquer Koffi na papa Hervé ko seka ke zongi mais nani waze quoi Félix azaki wana mais ndiye moi isolement c'est bien nango na Koffi Olomide ya waze quoi te vena biso na linga to les 12 azama faire gola kotela quartier te mbongo waze quoi kotani na quartier te. Il n'y a pas un orchestre, il y a un culture pays vivre. Entre parenthèses, na pesi sincère condoléance na le roi Koro honorable Cindy Leker na pesi c'est quoi. Muto akufela ba être cher na ba passe. Na akufela papa. Daza fait des pères. Il a akufeli maman. Ba passe wana biso ndobi. Passe au Cindy Leker ayokaki. Yonga apela yonga nazaki jo wana. Pona yebi ko perdre ba être sûr. Elle pas souvent de cela en tout cas donc personne n'a maman na biso personne n'a papa na Angelou Mobateli na bien que monsieur les journalistes. Merci beaucoup Elvis Yanfou tomoni honorable à lobby francophonie et Sili. Quel honorable? Mutuna Mutu Zakari à lobby franco Chachari. Abi francophonie et Sili. Mutuna Mutu pe sa calendrier orchestre na bango. Chachari. Yanfou calendrier orchestre. Chachari c'est vagabond premièrement. Et Chachari c'est un joueur à kicker a gagné en attricage. Chachari c'est mandia. Ah bon? Chachari a bongo. Chachari c'est mutoyo. Azua attention ma catch na matolo. C'est un goigoi. C'est un goigoi. Mutafabrika we rason. A fabrica pour rason. Oh, aza marque na kitambo na kuna tonga na kitambo. Bakangiye livré par Serein na buku alupango. Atika na nyongo ya 15,000 $. Aza alupango na Dubai. Omona tetengela ba place. Arozongo wapi? Abi ba gola bo publier na plage. Chachari arozongo. Na piscine te na Congo. Te to sola no pembe ba doit la biso. Oui. Ngana yo na ba doit la biso biki Chachari azaki pêcheur. Oh, wapi wana? C'est un simple pêcheur. Au moins la carte, quel va rebête? Au moins la carte, Kachach, Kabatambon. Tu respectes ta Kachach, tu respectes ta Kachach. Il y a
père à Congolais. Oye bango. C'est Ougandais. Zachary, c'est Ougandais. Pourquoi on va chercher, tu vas comprendre. Zachary, c'est Ougandais. Honorable. Quel honorable? Honorable, il n'a pas du peuple. À 5 émotions, malgré ça, c'est une émotion, le bin lingala. C'était le ban français. Il faut utiliser la langue française. Il y a un qui m'y saïe. Alors, bien, vous avez fait rigolo la façon en classe. Il y a compétent. Ça, c'est Natanga. Il y a avant la carte à Kant. Avant la Simayaka. Avant la carte à Kant. Avant la Simaka. Nous parlons de Dini na Mai. Ba voisin ba yokele mawa ba jouer ba salinda kuna kati ya ka pa aza étranger papa naza Ougandais ozo ah tu es à l'aise c'est ngo seka faut seka donc Chachari to Zakari pas ça l'autre vraiment tout ba vérité hier alobi ke faire gola kanga ba mbwa donc ça veut dire que tu ngamba pe mbwa vraiment ba golois biso ba Gaulois au nom des Gaulois gladiateur aussi gladiateur tout Gaulois so le biki ngana na mbwa mbwa asala ka makambo ibate fabuka sabi différence za moto na nyama nyama bulaka te moto bulaka ngala ko linga yo za mwasi nanga oyina mwana yo ya 14 à 15 ans na palais ngana lingo automatiquement mwana na komi mwana c'est ça mwana yo jamais na ko causer na chambre te okota te ah okota te Chachari à côté la mwana ya mwasi na chambre ah yes donc siko entre biso na ye nana za mbwa mais na makambo c'est ye à côté la mwana ya mwasi na chambre yafu boyembeli maître Gims oyebisa ete mwana ya batu ya 14 ans ou 15 ans et ça viol vraiment donc Chachari aza bato yo gouvernement faut pas lusa bango siko ngai Gaulois na Chachari na zambwa ngai na Gaulois boy ya mobimba ntamulai lokwa nga visa mobimba na Chachari na yambwa pongala osala action te so la ligne moi so biso o supporter so supporter ba makina supporter donc o ligne moi si ali na mwana ya 14 ans o mobimba omonika mpenda mwana na asenga yi pardon na bitata kuma yende mbwa yende pena mbwa ya maître Gims na faire rigolo balobi bodiembeli Gims parce que Gims déjà abandaka na ona fali pupa asala ba vidéo na fali pupa bino bodiembeli Gims yo luka komona ya otanga wana ya fali lelo ngaso na se trouver na Jamaïque non otanga eza artiste ngabe atindaka batu babeta batu atindaka batu tenga na maître Gaza na boya na bino comment il a fallu autant on a créé un problème journaliste na problème à Liverpool non ah la pote il y a un créé un problème non problème ndeni aza musicien na minute za faire rigolo za fali te faire rigolo la na fali te ba bossa na gatina mona na mabele bimisaka mai mona na Alex ya salité so fandi boite mi be mai bimi e dessiner afinga ka faire rigolo mais biso to ya neti ngana za na attaque na contre attaque ya faire rigolo ngana za chikata ya faire rigolo mais comme ya ba menace nga fana na bandani lelo na bandani te menace ba sina batu ba levinga fali atini batu ba levinga na bandani ok nzamba lolo a permettre que isalama ne baluka ba isalama. Merci beaucoup Mbappé de la presse Elvis Yanfou tolo bela mingi to kesiko to vandeli mingi babi actualité zande francophonie actualité tigali Stade des Martyrs to koti siko na makambu ya papa Hervé Firigola dynastie volume 2 papa Hervé Yanfou JSili to koti août Yanfou volume 2 c'est ma fan nini Zakara lobili calendrier Yanfou volume 2 Zakara ba calendrier papa nani dynastie volume 2 Zakari ya on a lobili dynastie volume Yemoro bato basala ye babengana problème Chemi Mukendi Thierry Landou David Nchala
Volume de dynastie, volume de dynastie. Bientôt là, quelques semaines kaka. Fergo là, boga sur des types, des chansons. États-Unis, et là-bas. Ah merci. États-Unis, surtout on a tourné européen. Vraiment. Américain. Tozongi tout ça tourné africain. Ne regarde pas ma Bercy hein. New Arena, on dirait Fergo la New Arena. Et abo, et d'ailleurs autant Fergo là, béton maman. Merci. Et vous venez de tirer à New Arena. Fergo, c'est la première chose. Fergo la katena contrat, il y a la production États-Unis pour la martyr. Oh. Ah ozongi là, on. Même si on avait ça en pierre en États-Unis pour la. Nana le bagon. Est-ce Fergo la zane mona fali? On est sur la mission. Fali aller sur la musique. Fergo la musique il est ça. Ah bon? C'est-à-dire? Expliquez-moi son nom. Fali. A solana a sala contrat na producteur. Ngana Fali a sa producteur ngana me musicien. A fouté bon billet na loger bango yo luka so espace to beta. Ozala. Ngana so mamba solo. So faire alinga bilo wana ti. Ah bon? Faire go la musique indéfilée ça y. Vraiment. Donc différence entre faire go là et Fali Macron, différence c'est ça. Vraiment. Fali Macron azana makamnaye. Ferego là ana makamnaye. Babi Ferego là comme musique jet set comme la présidence. Et ça problème normalement sur présidence ils ont honneur. Ya fou. Ils ont honneur. Merci beaucoup ya fou. Mbappé. Basolana yo ils ont honneur. Mbappé en tout cas félicitations à papa Fachi Béton. Mbappé de la presse. Problème té ya fou. Maman Denise. Ya fou. Sikoyo. Ferego la likanisi. Pardon. Ya froza na plateau na ngai ya. Merci pardon. Matondo. Fali Macron. Ferego la présidence, problème té. Ferego la présidence. Fali Macron. Oui, tout le monde francophonie, ouverture à francophonie. Ba yemi na bango. Ba yemi na bango ba prester na bango kitoko ba tunda tu ba leki wana ba hérité watana be goga leki wana. Tout le monde papa chéra leki wana. Ah, fais ça papa chéra. Fais ça na rançon. Ferego la leki wana. Yaya a pensé na batu ya est. Et puis c'est un amour pour ça rouler. Bande kona biso. Ah, papa avait té. Bosan. Té on fa ganga actualité. Et ça qui on deni. Non on a gâté ka bimla bimala mama ya. Alors lunette pour na respect. Bota la mission on a laki. Papa Fachi R faire go la zo imenze mo est. C'est la larme. Ah, on va zaka na faire nani na suka. Donc faire go là c'est formidable. Faire go là c'est faire go là. Faire go c'est Bataring. Vraiment. Faire go là c'est papa Hervé. Oh Bataring, on Nicolas y a pas comme il est Bataring. Ah Bataring. Bataring donc. Vraiment. En tout cas, bravo na faire go là. Et ça il y en a vu ça go na bandé nabi. Et bandeli. Ya suka te suka le kaka bandeli. Vraiment. Nga avant na famille, nga avant dernière. Moi suka na biso na mona ndi ba privilégié. Avant na Charlie Yanf. Moi, je suis un abisso. Je n'ai pas reçu un appartement à $10, mais je vais payer $20. Vraiment, pour moi, souka les cambolés carré bandé. Vraiment. Tu as fait faire gola. Aïe, a bêti martyr. A recorriger martyr wana. Après, il n'a pas de pépé. Parce que, na martyr banana botama, na mona, mutu, bâti les flash disques. Playback, mais abima organe na playback. Ah, les gars na playback wana. Playback, tu peux faire le passer avec le playback et ça la faire sali semi live. Oh yo kananya bakena semi live. Faire go la sali semi live. Fali Eblikiton basagi playback. Barbara française na bisona asagi semi live. Parce que les matal azoyen. Vraiment. Yebe na omona ndiye elo mozo batama na simano ndiye fiti. Mais ayaki pa mona faire gola, aya moni faire gola te akoki. Ate luketi na ndako. Vraiment. Ayaki de ce qui fait gola akotiri francophonie te réputation Congo musicalement engezala sali. Merci beaucoup Elvis Yafou, merci beaucoup vraiment. Sali. Merci beaucoup Yafou. Parce que batu bazo loka musique à Congo na biso, ba ja batoro. Na bien, bibi déjà ba chaka esemi. Problème te Yafou. Bali amona na te. Bizorbi, babi bizorbi.
Dovandi boy, Nabia, faire gola. Tala titi, la ti pembe. Ça fallait baboire yo pe ba Canada na pembe. Te fallait à la te pembe. Te me baboire ba 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 ngaba bête ba ngaba ba ndoza na pembe. Mon à la ti boy. Na ramo garçon un peu pour aller. Ndi ba poster na mona. Eza mabe. En tout cas bo limisa na j'aime politesse. Mais ce qu'on a na francophonie ba konza moko bazaki. Mais ba Gucci papa veut pe moi mon anaki. Fala la ti blues ya moi sinayi na kati. Pas dédicace na bayo ya fu. Pas dédicace na bayo. Et mon ami. Pas dédicace na bayo ya fu. Fali yego rolata. Pas dédicace na bayo moi liloba pa ba gauloise gladiateur. Ozana mutafali. Naza journaliste, naza chroniqueuse, on a naza pour montrer. Nalinga papa envers sa vérité, nalinga pe fali. Blues ça. Non, c'est un tout le monde, ils ont respecté, maximum respect. Tu sais qu'il y a des paya, tu sais qu'il y a des invités, bah aussi par-ci par-là. Et ça, Asali, au retour de la France, c'est honte. Son. Merci beaucoup. Il y a Congo. Pas dédicace na c'est un monsieur Fali. Fali la presse, pas dédicace na bayo. Fali dédicace ko. Fali Macron. Fali Macron. Faire rigoler. Ni Camerounina. Quand on Fali Macron. Kwani aina Macron na Congo. Président. Yo no za boso bali mobali. So mobali abali yo. Kombo ya mobali ya mboka ndi ya kapana. Oyi ela bongo. On a dédicace na bayo. So les gens va s'abonner na Bolokoko officiel à mettre dessus hein. Na bali mwasi automatiquement comme soit daki Cynthia. Soit daki Raissa akoma Cynthia Yof. Ba dédicace na bayo. Numéro de contact si c'est possible. Mote na Fali Macron. C'est bon. Fali Macron mote na yo. Mote na Matono. La PC mote na ma caméra. Pourquoi pas na Sam Koukou le nécessaire. La PC mote na Dorcas Bolokoko ya ba Dorcas wana ndeko. Vraiment. Moi si ya bana. Vraiment. Dorcas Bolokoko. Merci na chaîne Kitoko sala biso. Vraiment. Moi si ya bana. Pourquoi pas na Bobette Inmoyo. Puis son nom ya lipasa na yo akufa na États-Unis to le longo na yo. Vraiment. Pour sala wana. Pourquoi pas na vena ngai artire tango. Vraiment. On a papa artire tango moté maman Brigitte Boulou pour les États-Unis d'Amérique. Batika ngate mais vena nga mais baou na Bruxelles wana vena nga ne fa pembe ya boga kitoko na bosante mettre na nga. Yala mettre privé mettre qui? Mettre la biso nyoso. De binote ya ngai. Mettre qui? Donc la personne mote na mettre qui? De ya nga en tout cas donc mettre qui? Dans le seul mouton et puis ça na que ça fait à singa puis c'est faux ça la wana. Mais aussi na ba bureau nyo ça fait gola ko bana na DG Polo. Ya Pichu Botoko ancien Ibu Noir Mutakala la personne mote na Tracy Eleza poste présidentiel la personne mote na DMC Trésor Congolo Babuze Ponda Zamba pourquoi pas na zongi susu na ba mettre na biso ya orchestre mettre Guy mettre ya Bogar à la guitare à la télévision Versace. Merci beaucoup. Merci. Oh mettre Jeep mettre Jeep mettre États-Unis aux comprendre donc ba tout ba Hollande biso vraiment Elvis y influent les on a Mbappé de la presse plus 243 89 51 81 641 vraiment plus 243 89 51 81 641 en tout cas ba tout ba Hollande biso kitoko makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elvis à faire gola so fini faire gola 12h juste avec comme 12h 2 minutes ngala ça. Merci beaucoup Yanfou, merci beaucoup nous accepter l'invitation na biso ezanda kuna yo et nous sobetaka kaka to fungula. Continuez toujours à s'abonner massivement na Bolokoko officiel aboza jamais déçu babi l'étoile brillante de la presse fille Sarankini yo mikolo toza toza pena babi no comme na internet c'est quoi gladiateur bo s'abonner boya to bo sene pe ba cookte ndakuna bino yango. Pardon, si la Bissau, Beckham. Comment est-ce